MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Répondre na mwana oyo ya Kamwano Karine Mokonzi. Je trouve que ça fait un peu de trop quoi. Ça fait de trop. Pourquoi? Parce que à chaque fois pour se permettre oya kufinganga koloba n'importe quoi sur moi comme si ngana ki camarade. Tu as cette facilité wana oya koloba n'importe quoi sur moi alors que na muninga noté to solo la même pangana yo ya ki to seki ou benganga je crois une fois na sono une fois au choupette à côté ça temps ozo senganga na personne bon ba meuble et puis deuxième fois tango benganga potu na makambo ya batu na bino. Mais audace, tu te crois au-dessus de tout, tu peux venir n'importe comment m'insulter et dire n'importe quoi sur moi, mais nana dit mon aïeuté. Petite, nana bisobo, fais gaffe avec moi, ok? Fais très attention à la camarade. Rendre la bino à bas étage, coco tsanga je suis pas ton niveau, tu comprends? La moindre chose que tu devais faire toi, c'est de t'instruire. Au mécanon coco tata moi classe, ou il va t'attendre à s'exprimer. Donc, à ta alphabétisation, yo, il faut ça là. Mais c'est étonnant qu'une personne comme ça vienne quand même donner des leçons sur les réseaux sociaux. Et puis, nous avons sa chance dans mon qu'il hein. Réseaux sociaux, c'est vraiment audace. Toi, tu peux parler, toi, une malédiction. Maman a une malédiction. Azui osé enfant bâtard. Yo, mon enfant bâtard, au beau petit bâtard. Na mon année, ma colonie, on est quoi, nageoire et ba sirène. Et puis, ça a eu audace, mon boyer. Au mimo, on dit, tu as un niveau. Toi, tu n'as pas de niveau. T'es rien du tout, toi. T'es rien. Il faut se permettre de faire. Toi, tu. La même temps, là, tu trouveras. Tout pays, on a place ni les oreilles, il y aura un finger battu. Toi, tu es une maudite. Une maudite. Mais une maudite comme ça qui ne sait même pas laver sa gueule, qui ne sait pas laver ses fesses, mais se permet de venir insulter les gens. Toi, tu peux pas. Yo, on te l'obaté, la mission battu. Yo. Pourquoi l'obaté? Toi, tu vas m'insulter, yo, fait, yo. Et là, quoi, yo. Torchon. Tu veux te mélanger avec les serviettes, mais ça passe pas. Tu confines à mon tout temps. Toi, t'as pas de place dans la société. Toi, t'es quoi? Yozanine, yo, eloko, Yozanine. Mais t'as les kilos de venir t'asseoir, de m'insulter. Moi, j'ai pas ton niveau. Tu sais même pas quoi articuler phrase. Il y a mon conseil en français. Hein? Yoza eloko, yo. Yos place nous a wapé par que va utiliser yo. N'a pas chantage de ça la émission na bino. Vos uvi à mutu bo étalé. Ba pesi mbongo. Hein, moi là, Kebanangayi. Kebananga, tu m'as contacté pour la pesa mbongo. Mais je t'aimais pas. Parce que tu es mal aimé. Même papa n'a mokonzi. On va causer la zemina yo. Parce que déjà, t'es pas son enfant. Toi, t'as banné tout le monde. Il est ramassé, tu ressembles à rien. Oh, maman m'a bambé la zemi. Un papa qui ne t'a jamais aimé. Qui t'a rejeté totalement. Au long on a tata wana. Oh, y'a pas maman na yo wana pe mais ma le sambo la bino dans théâtre. A rejeté la tiki au la qui chose dans les oubliettes. Tu te rappelles que dans Zaki n'a pas maman na cabine. Tu te rappelles non? Oui, mais ma boaka qui libanda. Il mal aimé. Il mal aimé comme ça semblant na mukilonzi batu balinga yo na bachine na yo na bazokosa yo. Toi t'es rien toi. Toi t'es rien, t'es une mal aimé. Yo ça mal aimé dans la société. Maman Denise, au Kanisinga na Koloba. Moi je peux parler de toi. Moi j'ai pas ton temps. Une pocherie comme toi, une crapule comme toi. Moi j'ai ton temps toi. Dans le cause on a tel loco lo quoi. Yo c'est loco. Yo ka maman na Denise, yo ka. Tonton, même tu fais à défendre. Ma petite, la ligne
Ben attends quand il a utilisé yo. Parce que des locaux ont servi, tu es aux torchons. Ce qui n'a utilisé yo na six valeurs, on a une que dans les oubliettes. Est-ce que ça n'a idée la bino les losos va candier aux Sophie la bino les andeni. Petite salope, petite sale traînée. Je n'ai pas le temps pour toi. Yo moins de répondre yo, je ne viendrai plus jamais pour ton cas parce que je ne vais pas me rabaisser à ton niveau. Toi t'es rien, tu ne vaux rien. Tu le sais non? Moi sur bazo bima, bazo là on a les réseaux sociaux, bazo bois quand on a torchon, bah tout bah on a t'as pas honte toi. Yo place faisant que prière pour la moine na yo wano boti a hérité la malédiction la bino continuelle familialité. Toi t'es une traînée, toi une saleté. Yo za torchon. Au gros pousse à la première la serviette. Toi tu dois prendre conscience de ta vie. Moi j'ai honte à la place de bateau ba mi benga rabaza ba chinois ba talandaka yo. Une torchon comme toi, une bonne à rien, quelqu'un qui fait sortir rien mais quand même bateau ba holandaye. Maman, ce qui suit nos salaires, envoûté bah chinois. Moi, je suis la dernière personne. Ferme ta sale gueule qui puante là. Ferme ta saleté de bouche puante. Oh, il y a bien au chocolaté. Oh, qui moi là? Tu es trop maudite pour parler des autres. Toi, tu es maudite. Yo, malédiction, les à colocaté, tout le monde le sait. Sauf dans ça, semblant. Toi, t'as regardé à tout passer kayo, sans y éviter. Parce que tu ne vaux rien. Peut-être bango étalé ma vie na bango finga bango. Mais moi, j'aurais pas honte de l'eau quoi il finga parce que toi-même. Ce qu'on m'italie na titalata là, tu ne vaux pas 1% plus que moi, toi. Mais Denis, on va passer 400 000, etc. Après ça, il y a 200 000. Après ça, pour moi, on a moi valeur, tu vois, t'as pas honte, toi? Ben, tu les as, yo, bongo. T'es venu dans la vie seulement pour la servir de torchon. Pour servir d'utilisation papier mouchoir. Et ferme ta gueule, hein. Pas avec moi, ok? Sale traînée, crapule. Moi, je n'ai pas ton niveau, t'as compris? Et moi, cette traînée, cette saleté. Yo poubelle des places là, ok? Et moi cette fille de pute, hein? La pétasse de ta maman qu'on peut se conseiller, saleté microbe. Et puis je vais parler à ce con là. Oh moutaka les autres tamboules, un idiot qui ne sait pas garder sa nudité. Oh les autres tamboules sur internet, à jouer font l'ambanga le banga. Toi Era, bon ça nos zolos, on est quoi? Avion un papier. Ok? T'as tout pas géré. Fais attention avec moi. Mais vous avez pas une c'est pas papa bobo ba une. T'as pas traîner on va se senga ba mbongo pas na internet. Moi j'ai votre niveau bino. Et moi, ces idiots, faites attention, hein. Allez vous faire foutre. Et puis, Bino, n'auriez la Bino défouetté parce que vous n'êtes rien, vous ne valez rien. C'est racaille. Mais le fait déjà de les répondre, déjà, tu t'es rabaissé à leur niveau. Ce qu'on a mis tout, niveau ni yango Sandra Mudimbu, azana osek Mudimbu, ce qui Mundibu. Niveau ni yango oya azanango. Donc, à ce qui Mangolu, na vie à se retrouver dans le parcours, on a commis camarade ya. Première dame et puis les lots aussi peut ba pili matière na muto soki ba spécial akomi muto ya robimisa ba voice so be roloba ba mbosanga muto na makolo na ba internet to na réseaux sociaux ay moni ya na niveau. Sandra répond Karine Mokonzi. Na Sandra na Karine Mokonzi différence c'est arabi. Moi je préfère encore Mokonzi. Pourquoi? Parce que Mokonzi a clashaka bato bazanaye na même classe, topé na même rang, na même niveau, na ba même bêtise. Boebi Karine Mokonzi a clashé à babatu na ya barando, ba finga na entre bango. Donc, soki lelo oyo Sandra se retrouvé pe na kati ya buzo barana seke na yena Mokonzi ba ndenge moko siko Mokonzi kuto za bien parce que Mokonzi ake na bato oyo ba finga na akena te ko jamais ko finga bato ba se respectera to bato ba sali lote. Siko Sandra, oui, c'est vrai. Non, si bazara camarade ma Denise. Parce que là, mais ça vidéo, moi analyse, en fait, analyse tout, juste n'a pas ça conseil. Parce que après tout, tout que n'est toujours. Attention, bazara camarade, pour nous autres, bateau, non, bazara ba master, ouais, au côté maramusu, et ça m'a au côté maramuté. Motuna na ngazalier. Ce que biloko Sandra zoya ko lo bara na ba réseaux sociaux. Net ba voice, soit zoya ko bimisa, tant zoya ko bimisa. Po esa la neti nini mutuna na nga yango wana po esa neti nini et faire avancer Congo na nini na ba via bato bazoyo kango po biloko wana e contribuer neti na nini mutuna nga na otuna. Donc et a passé ezama siko aolobake il faut ba respecter na ba impolitesse belé oyo na ba manque d'éducation waza na ngona ba mafinga ya salité okuto se lokote bandeko. Sandra mateli mwana mwasi mo na TikTok bando sa live na ibite so na tshela bino ba image wana mato ipasi bandeko. Sandra mateli tellement mafute mataki
pour babane ko démarrer na ba live. Sandra mata la famille, Sandra peta ba câble. Abandi ko finga ba générique ya mama na yo boyebi insulte wana ndenge ezalaka. Nini yo ya mama na yo wana Sandra obomona. Afingi maramba salita afingi. Siko une telle personne azoluka ba respecter une telle personne azoluka ki azana niveau, est-ce que muto ana niveau vraiment na réseaux sociaux na miso abato en public aya ko finga maramba salite. Et du coup azoluka no Karine eze lo côté ya leki Karine nini baza bango nyoso ndenge moko bato bafinga na ngao na yoka na Karine finga ya mama na hote. De Karine kuta leki na yeye. Siko na okamwa respect nini o ba kopesa ye o ya zo luka to pa zo senga parce que lobi que non il faut pas respecter car il faut respecter mais Sandra faut ka soni na bato ba kumisa Sandra ba betele mabonga na okamwa bino Sandra azoko éduquer masi na babilo azo sala est-ce que bilo Sandra osala les éducatif soki azo senga ba pesa ye respect to pe azana niveau leki bato ba niveau nini Sandra azana ngo ya ba mafinga ya ba bassesse ya boye ba voice soki ba biloko nini ba masolo zo ko bete zanga tina ya ba réseaux sociaux et ko pesa ba explication anda kwa Fachi soki ya mama Denise chamba mama Denise ezana coin soko bimi okoti Fachi alala na suka kuna siko elingelo banini po esa neti nini et du coup ba se préfère oyoka ba mozanga tina wana ba distraction pa polo bo yoko Kinshasa tomber bolanda Sandra Modimbo eza mamingi eza patient boza bande mo na bino nyoso la bakarine mokonzi bo finga na rande bozo finga na bo finga na Sandra bo finga na bo puta na zela bo beta na makofi bo finga na eza c'est triste bande rolanga na famille bolimbishi na vie muto ata amabe mais so asalo ata bolamu yeba ko za redevable OK ko ke no sala muto na mabe eza lokola makala moto likolo mutu na yo parce que ye asunga yo bazala ba master sui ba bebana ba yokana te siko ya biso ni nakati ye fois na réseaux sociaux ka po luka nuire Denise pour sa première dame moni jalousie muto akabele ba 400,000 auto yoki so ba 200,000 et a passé eza mawa tala lelo. Mais après tout, Denise reste la première dame. Hein. Et dites tout ce que vous pouvez dire. Et au changer l'autre, au titre de Denise Yakerouin. C'est ça. Nous union soit à faiblesse. Nous union soit à erreur. Bon, bazalaka ba camarade. Ce que soit ça se confie qui n'a pas mobile à zolo ba pena eza na le kuta c'est clair parce que mon solo mso beteza tatina. Bozala ba massa. Ce que soit moninga yango bande ko na lo bana bande ko bazana ba pire. Faites très attention. Elenga eleye a commandé que faites très attention. Il y a que Jésus qui ne trahit pas. Bazala ba master. Maman Denise so pas confier ma camp. Toi betele ba masolo famille. Sko lelo ya roya na toile pa ko beta ba masolo neti ba inceste. Mahamba minene bongo. Mahamba makasi bongo, mahamba grave bongo. Famille nini ezanga makambo. Babylon neti ba inceste, on est dans Babylon ezala parce na ba famille nyonso. Na ba famille belle nyonso peut-être façon le belle la famille belle babilo kona to yebi to yoka ka ezalaka siko biloko penda oyo ye Sandra monia ya ko beta na réseaux sociaux yangwana ke mama Denise ayebisa ye ke Fanny Tshisekedi asala inceste na oncle ne mo kana kata famille bandi kona ngai mamba minene bongo mamba mabe bongo mamba salite ya grave bongo siko tango ya zo ya ko yoka biloko na po esala neti nini to biso ba congolais to sana ngo nini nde mutuna na nganga na omituna po ezana bato bazo sepela ko yoka biloko na pour vous croyez quoi yango na nde ba arme ya déstabilisation oyo ko déstabiliser Chilombo na nini na régime na ebo apenda ba zoba franchement et vraiment eza passé lorsque la tête est vide hein, ça donne ça. Eh bato boka bato ba se concentrer bazoka na ba voix ça Sandra Modimbo en tout cas na éviter eza pas ça ma nzamba sunga bino boko mama yele pour pardon mboka Congo que Dieu nous aide bato basu bangolu ba koti na ba présidence bale bambongo bameli basakani basali mamba salité mamba buzoba elelo oyo botala
soni ba ko sala na ba réseaux sociaux ba ko ça va soni et puis du coup au mi benga ko amuto niveau ni centre zango. Le respect s'impose, so se respecter tu dois respecter tu respecter tant yo zo na ba réseaux sociaux au finga neti ba ko finga oka ba o finga okaka respect au monde faut ba na on peut ça respect va pas besoin respect tant yo zo au finga na réseaux sociaux ba o finga yo ya ma mingi ils a passé c'est ça. Abonnez-vous à ma chaîne MDG TV Mafuta Yasika. Moi c'est la grande dame, activez la cloche pour ne rien rater, commentez, likez, partagez nos vidéos pardon. Et bandego baba c'est mususu ba bilo mususu na vie et ya mambo la narate o ba distraction mo ezanga tatina de fumo na ba tumo vraiment mitu esala rate ba ngoni onso ba toma boma ba to beba ba to ba problème et puis ça soit maman pasteur mobile na il paraîtrait soit pasteur soi-disant de certainement tam mususu bon bref na sina vous dans 4 émissions évitez pour le blanc mambo sans mudimbo bato soni. La mokili yo na monite na tangi na histoire ya monde na monite na lukina yemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana yo international Papa yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekurusu konanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Zame moneno kitanase Tanzoto poyo bikisanga Ukitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na manzambe nanga Yesu Ozali zambe Onkote ya okani na yo Ozali zambo bongwani te Yesu, Yesu Ozali zambe Mokotea ukani na yo Uzali tambo bongwani te Yesu, Yesu Ozali zambe na bomoi papa Ozali zambe na bomoi yawe Ozali kondi o esimba bomoi namba Ozali zambo o ya bikisa maladi Na kokende wapi nzombe suki na yote Ikole vandelo na yawe Obele nyotelo na yawe Ozali zambe Ozali zambe Mokote lokola yo Zambe na ngoya Ola tike mo vandi na bo santu
maladie na miso bolingo bebi naza toxique grâce à lui. Balobi keno akosekwa akonzamba bakristo pase alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda totanga kolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso anya kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus de nazareth.